église catholique. À rejeter l'église catholique. Donc, au moins, on est ni parce que yo aux révélation que tu pas dans Nzambo ko fo la mukalom de Dieu a ressuscité de la mort. Donc yo mo nzambe ndem taye biso OK. Église catholique et a rejeté pourquoi papa Isaac. Bon, église catholique nzambe a rejeté ngo makambana utuko ko le bango déjà wa. Église catholique nzambe a rejeté ngo à partir à ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, et maintenant, en ce temps de la fin, Dieu se révèle encore à nous, les fils. Depuis 2002, un appel retentit. Au travers des oracles, Dieu interpelle son peuple. Un rendez-vous, un temps de rafraîchissement, un temps de révélation, l'enseignement de l'esprit. En un mot, le rassemblement des aigles. 16h30 à 20h. Au sanctuaire de Dieu APC, situé au numéro 5 de l'avenue Lunzadi, quartier Binza Pigeon, dans la commune de Ngaliema. Aigle, Glati, révèle ta face. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci Nabi Nostro Bozola Nabiso. Merci Naba Oyeba Benga Biso Bastina émission Tikaite Nzama Lola Amona Bino, Amona Pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel Nanga Mazire, que Amona Bivence de Homo Oyo Alikisaki, moment moya bien collé Awana Kini, séjourné les Kagi bien. En tout cas, Nzama Lola Amono Bivence de Homo Motema ya Philo Mukoya depuis Londres, na maman Gisèle. Lokelo Motema papa Emmanuel na Boston, les frères et papi Kongela, Nzama Lola, Amuno Esikozola na biso depuis Chonfon, na maman Mami Mbunga, Motema papa Blaise Mbunga, Bonzambe, na Bonzambe Lola, Ezofuta, Simananto ya Robate Nzama Botokoye, wapi bien aimé dans les Seigneurs. Na émission de l'auto Yaminani, Toyambi, papa Isaac, prophète Isaac, les ressuscités de la mort, ok, vous voyez très bien. Shalom, papa Isaac. Shalom. Bonne santé. Santé, madame. Bon, qu'est-ce que c'est? Zambazo le kumu nandenge lisusu lelo tokutani pona moni émission to salaki mikoleleki bande ko ebele pe ba sepelaki bato mingi pe ba bengaki bamsu ba posaki pe ba question na mona bande ko msusu aza musicien na Kenya akina ba question ebele a posaki na ko répondre pe lelo de ko msu pe na Londres ba poser ba question bande comme ça na Kenya ba benga kinga pe bazaki na ba question ba posaki na meka ko répondre na mukuse na bande comme ça na Londres pe na ko répondre bango par rapport à la question oyo ba meka ko poser et puis na ko l'accès sur lelo makambo etali bonzambe ndenge nini nzambe azolinga biso bana na ye to ba église etambola liboso na ye nzambe. OK, mais rapidement avant que tout votre namason soko répondre na ba question bandeko ba poser concernant émission auto celle qui l'a fait passer. Bon ba question ezalaki mingi par rapport ya ba musicien chrétien oyo balongwe na kati ya bonzambe mingi bakomi kosala makambo nzambe asepelaka nango te mingi babanda poser la question par rapport ya likambo etali kofuta ba droit avec kokota net na concert faut kofuta ba droit eloko mingi tozaki kolobela nde yango wana tobanda ngana lobaki eloko moko ke kofuta ba droit wana tant tozokota na concert eloko wana eza malamu te à moins que ba CD ndenge etekamaka wana parce que concert eza lokola campagne lokola pasteur moko boazo sala campagne tant pasteur azosala campagne jamais au comment on a bâti que campagne on a droit d'entrée pour côté la campagne faut boyer droit d'entrée faut salabou et ça l'a gâté mais naïvi que bamsu balabaki que bamsu la sala rango parce que au moins producteur ceux que sali bongo te boyo kanate a osepelate parce qu'il a dépensé bambongo na ye et puis yo tia batu bakota ofele bon nzambe nde mtu apesa ba moyen nzambe pe mtu atinda batu tant nzambe azopesa ba serviteur de Dieu ba misala lokola ba évangéliste tozomona bazoleka ba évangéliste bazoteya
bazo panza ba message ya nzambe partout nzambe azosala tant nzambe apesi vision apesa rappel provision d'autant nzambe apesi vision provision ekozala ezali wande toleka boye na oleka na bémission na sala msala nzambe charge nanga eza pa batute charge nanga eza pa nzambe de motema nanga foeza la mingi pa nzambe nzambe azana posa ke biso peuple na ye tozala attaché et pas na ye et non et pas à battu pour lui maudit soit celui qui se confie à l'homme et qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel apambwa ma oyo azotali la Yahweh ala ki la mabe oyo azotiape ilika et pas à battu parce que na meka koloba ke exemple yo koloba concert faut futa $20 $50 mais bateau baza exemple na ba province to tshelo kola na ba Congo tshé bandundu ba Équateur na ba Kasai kuna na kati siko bato wana bazana besoin message ya nzambe te bao bazangi mbongo donc moi bayoka ezate alors que Yesu abike parole na ye eye pona mutu nyonso abi apesi ya ofele to pesa pe ofele mais na cadre ya kofuta mutu kofuta biso ezali nzambe soki ozosala exemple ba concert ozofuta sango mbongo ezali kola ozokomi futa déjà awa na se mais ba CD okoteka na ba CD eza mabete parce que osombaki ba CD oteki CD na yo ba livre okoteka mais maloba wana yo ozoloba wana parce que banzembo koyemba nzembo eza pe koteya na motei na moyembi ba osalela nzambe banzembo wana inspiration nzambe apesaka yango tant nzambe apesi inspiration azopesa inspiration wana po bato babika po bato babongwana mais soki otie limite ya mbongo ava okotolanda makambo wana fo futa mbongo omoni te ke bato mosusu baoyoka te bato mosusu moye balanda message eza te parce que yesu ye moko ntango ayaki alesaki bato asungaki mpe bato asalaki mpe bolamu mais ezalaki te ke ye nde akende kosala kaka asalisa babiloko oyo nzambe akoko sepela nango te donc eza moko ya réponse mpona ndeko na ngai nameki korépondre na baquestion bopozaki ngai nzambe apambola bino nkolo yesu azala elongo na bino merci mpona compréhension ya bien na kati ya réponse oyo na répondre bino nayebi ke mokili ezokende na suka tant ke toza bana nzambe faut ko se préparer mutu na mutu ndenge tozali awa tozobongisa lola na biso faut kobongisa déjà lola na yo ndenge ozali awa na mokili lola ezali lifelo mpe ezali mutu akokota lola par rapport ya makambo oyo azosala mutu mpe akokende lifelo kolandisama mpe na makambo nyonso oyo ye akomaki kosala awa na mokili tanto osalela nzambe fo kotala gauche kotala droite koyeba ndenge ozotambola po liwa ezali tozali na mikolo ya suka bilembo nyonso ya mikolo ya suka bato ebele bazomona yango me bato bazokomprendre te bato bazomona bilembo baprodige mpe basine ezomonisama mais tant que makambo yango ezosalema bilembo ezomonana bato bazosaprofondir lisusu na perdiction ye moko nzambe alobi yango na kati ya apocalypse abike comme bato baboyi vérité oyo nzambe azotinda bato bayoka bazolinga yango te sikoyo akotinda egarema wana ekoya mpona kolongola bato na présence ya nzambe ntango ekoya omona bato ndenge basepelaka mingi omona moto asepeli mingi na moto asepeli ntango bazoyebisa délivrance akwei na se abambami eza mabe te moto azosepela mingi soki bayebisi prospérité okovoyage okobonga biloko wana eza nango mabe te mais eloko nzambe azolinga biso toyeba bien toyebe te biloko yango okozwa yango mpe mosusu mpe ozwa yango mpe nsima inane okufi nsima inane okufi nsima ye mwa okufi sikoyo ntango okufi wana ozokende kosouffrir ozokende esika bademo bazotourmente yo ndenge nzambe azomema ngai azolakisa ngai lifeli ndenge alakisaki nga mikolo oyo bato ndenge bazosouffrir alakisaki nga famille moko bazosouffrir papa na bana na ye bazosouffrir mpona nini incrédulité kozanga kotosa nzambe kozanga kobanga nzambe mpo ntango nzambe aloba awa bato bamonaki eza pamba mais ntango okufa ekokoma trop tard babandi kolakisa filme ya vi na yo nzambe mpe abandi kolakisa yo meme baémission oyo ndenge obanda kolanda meme na baeglise ndenge bapaster bateyaka
parce que ba pasteur nyonso te ba beba basala nzamba solo pe bazali o bazote ya vérité na kati ya monde bazola ki sabat parole de Dieu parce que ili tango atei aibisi abi na nzambe keno na tikalinga moko nzamba biki na bombi pe 7000 donc eza pe na 7000 nzamba bombi oyo bazo réfléchir te devant Baal o bazo réfléchir te devant bikeko be banzambe ya lokuta nde ozomona nzambe tango azola ki makambo oyo ezali makambo azopesa nga oyebi tana pesa ngo boye ezala ba tour musu na ye na pesi be mission na sali mais tour musu omona na sali même 6 mois na lekaka te pona nini na ozela suko kota na profondeur koluka elongi ya nzambe koluka face ya nzambe nde toza wana toza pe na 100 jours ya prière tozo sala na ba montagne tozo prier tozo senga inspiration epanza inspiration to senga ngo na ba demote inspiration to senga ngo na mutute mais inspiration uta epanza nzambe yango na soki okangami na nzamba solo omona ke okosila te ba message pe kosila te batu mingi batunanga makambo esilaka te ekosila ndenge ni parce que nzamba asilaka te makambo ekokufa ndenge ni parce que nzamba akufaka te Bible lobi na kata Hébreu 13:8 babi Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement donc il vit azana bomoy Yesu masi azana bomoy Yesu wana onga azokutana na ye azopesa nga ba message azolakisa nga makambo soki ozana molimo wa nzambe o comprendre que non en tout cas frère prophète akutani na Yesu à partir makambo tolo ezana mutu moko te o Yesu akutana na ye aya kana message ka ya ba prospérité ya kobonga na ebite mais bato Yesu akutana na bango message ezala kaka pona repentance Jean-Baptiste tango ayaki ateyaki bato repentance soki otali na kati ya Matthieu chapitre 3 verset 1 okititi na 8 okomona Jean atei bato bos sala repentance bos se repentir abiki repentez-vous car le royaume des cieux est approche donc bokonzi ya nzambe ekomi pembeni bokonzi ya nzambe ezali kati na bino abi repentance abi repentez-vous mais lelo soki omoni bato tozoyebisa bato babongola mitema intel tomoni ye na lifelo tel namoni ye boye omoni bato mosusu baosilika okosilika siko osilikela nani kende epai ya nzambe ye moko azolakisa makambo wana osilikela ye oyebisa ke no fale pa otia moto wana na lifelo fale kotia ye na lolo famille ya Zebede bayaki epai ya Yesu Masiya babike no mama na be zwa bana nanga mibale oyo moko tia na loboko ya tata moko tia na loboko ya mwasi kolo sabike ozoyeba eloko ozosenga te pamba te kuponga nazomela kuponga Yesu nazomela yo kokango te abi ezali kambo ya yote ya ko choisir ke mwana moko azana lola mwana moko azala soki na lifelo soki wapi ezate likambo ezali nzambe ye moko azana classement na ye nzambe azoyeba baker nzambe ebi motema ya mutu nyonso abi repentez-vous car le royaume des cieux est proche bon se repentir par rapport ya bamakambo tozoyoka mutu akotikala wa seko na mukili ya wazate des jours au jour bato bazokufa des jours au jour bato bazokufa bamsu na baksida bamsu bakota bopito bamsu bazokota na makama bamsu na ba prison so mutu akufi lelo ebaki lobi ebaki te lelo akufa so lelo pe mutu akufa na poko oyeba te liwe ezali partout mais to se repentir basali ya nzambe Yesu Masiya ayebisinga ke yebisa basali ya nzambe bapengwisi bato mingi balongoli bato na présence na ngai yebisa bango ba se repentir gloire au Seigneur parce que ezali pe na ba serviteur de Dieu oyo nakutana na bango bamsu baza basali bayebi nzambe basala ba repentance mususu ayebisanga ke prophète Isaac nazawa nasali 15 ans banda na fongola église nani na te ya bato repentance te nani na te ya bato bozongi na Yesu Masiya te nani na te ya bato vérité te mais ba message na yo natangaki livre na yo vision céleste du temps de la fin tant natangi yango ezongi singa na nzela passer la sala repentance na église ayebisi bandimi bolimbisanga vraiment nabungaki na mikotisaki na baenseignement ya bato mosusu nalandaki nzela ya baninga comme namonaki baninga bazoprogresse nga mpe na bikeno nakota makambo wana alors sikoyo lokola tolandi makambo oyo tomikitisa biso nyonso epai ya nzambe mokonzi azalaka te biso nyonso tozali bana devant nzambe ata oza koko oza na basuki ya pembe
oza mwana mokolo mosusu Yesu alobi Abraham mokolo amonaki nga asepelaki parce que bajuif babandaki koloba keno yo Yesu oza kutu moto obotami kala mingi te. Abraham moto ya kala yo ozokomisangisa na ye. Jésus alobi ke Abraham wana nano azalaki te mais nga nazalaki na mizalaki. Abi avant que Abraham soit moi j'ai fille. Avant Abraham aya Yesu azalaki déjà. Mais ban Israël bazomona comme si Yesu aye kaka boye na kati Israël aza mutu asika akomi. Okaza nzambe. Bayeba kiteka aza nzambe. Tant pe azo continuer koloba lelo ye wana kaka nzambe moko. Yesu wana oya yaki na Israël, oyo abikisaki Babel, oyo akangolaki batu, oyo alimbisaki batu na masumu. Po mutu aza na nguya ya kolimbisa yo na masumu eza kaka Yesu. Mutu msute. Kombo mokote oyo kobikisa biso na sao. Kombo mokote oyo koko sauver yo. Gloire au Seigneur. Pour Seigneur la kisakinga lisusu likambo etali Martin Luther ebele ba yebiye azali mutu oyo asali la kinzambe. Azaki na catholique yende azaki promoteur topé fondateur ya église protestant. Mais nzamba la kisakinga ke azana paradis. Azana kate esengo. D'ailleurs mokolo nzamba zwaka ye ezalaka fête moko ya mnene. Balakisinga fête wana ndenge esalemaki nde namonaki ba protestant ebele bazaki na kate esengo wana ne bandeli bazaki na kate esengo nzamba bande kosala na nguya nzamba bande ko utiliser bango onction ya nzambe ekitaki à partir ya Martin Luther. Mais nzamba ekolakisana eloko moko abike omoni asalaki msala yende azali penza source même ya ba église ndenge tobimi boye ba église monsieur ba réveiller kobima et outi na kata protestant nzamba sepelaki parce que chaque étape nzamba zo choisir batu chaque étape nzamba zo tinda basali soki bawo balembi amatisi bamsusu so bawo balembi amatisi bamsusu ndenge nzamba salaka nzambe azaka na totalité atikala kaka na eloko moko te nzamba atikala kaka na couleur moko te nzamba asali ndele asali mutu mwindu asali ba jaune asali ba rouge nyonso wana pona nini pona komema makambo na perfection do alingi te eloko ka ezala moko ata yo mutu soki exemple chaque jour oliaka ngai okolemba oliaka pondu na pondu okolemba yango nzambe na biso tango asali mokili omona asali biloko na diversité asali biloko midele na midele même soki okiti même na kati ya mai omona ke na mai tamba zolakisa biso ba documentaire omona bambisi ya mai nyonso baza couleur moko te bambisi ya mai baza ba couleur différent chaque mbisi ya mai aza na modèle na ye bamsu baza ba ngolo bamsu ka baza bambisi ya mai bamsu baza ba tilapia nzambe kambwana na biso batu pe nzambe asali biso ndenge wana po ete biso bana na ye toyeba ki azali tout puissant alembani na eloko moko te eloko moko te koleka na contrôle ya nzambe du jour au jour tango ozosala makambo na yo esengeli oyeba ke nzambe azali nzambe azana bomoi nzambe azana nguya aza kosala soki nga nazo vivre boye eza na makasi na ngai te soki nga naza boye na makasi eza na nguya na ngai te bobele na nguya ya nzambe. Martin Luther asalaki msala ya nzambe mais tango asali amonaki baerreur ebele na kati ya catholique à cause ba erreur azwaki église catholique ba idolâtrie bikeko na bikeko batu kofuta bambongo po limbisama na masumu biloko wana nzambe asepelaki na ngote tant nzambe amoni ba erreur wana batu po limbisama fo okende kofuta nani mbongo pesa $100 pesa $200 futa boy muto akufi na masumu bayebise keno okokende okoleka na purgatoire awa batu tamba zolele bembe na yo batu bafuti mbongo tamba futi mbongo wana eza neti bazo bimisa ko corrompre nzambe ke ba corrompre nzambe na sens que muto alongo na lieu de tourment akota na lieu de repos na paradis or eza impossible. Bible ezota sabiso na kata Hébreux 9 verset 27 babi après la mort vient le jugement. Sima ya liwa ya mutu esambiseli ya nzambe ezoya do esambiseli ya nzambe ezoya katango kati motema bademo wana bayaka kozwa batu baye kozwa yo etamba koya kozwa yo yo kozala déjà surpris osutuki bademo baye kozwa yo
okolela oleli mais mutu akosunga yo akozala te, c'est trop tard. Eloko oyo tozoloba makambo mpona nini parce que Martin Luther asalaki mosala oyo Seigneur apesaki ye. Ntango Nzambe azolakisa biso bato aboye ezali makambo ya kopanza kati na bana na Nzambe bayebake bao basalaki mosala Nzambe kati na solo Nzambe akomi kobimisa batémoignage. Batémoignage ezali kaka wate. Batémoignage ezali partout dans le monde. Nzambe azomema bato eza na Nigeria eza la wapi par-ci par-là partout Nzambe azomema bato po alakisa bango lola na lifelo. Pourquoi azosala yango? Tant Nzambe asali Adam na Eve bazali ko vivre. Babi chaque pourquoi Nzambe azalaki na kozeri lisolo ya kosolola na Adam na Eve. Nzambe abandaki koya. Mais à cause ya lisumu tant lisumu eye Nzambe azobenga bango bakomi kokima à cause ya lisumu basalaki. Babombami Nzambe. Nzambe agangi abi Adam où es-tu? Yabiki j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Nayo ki voix na yo pe na bombami. Nzambe bi obombami pona nini? Donc au lieu qu'ils étaient onga na ebiseki et puis il répondre que non nazani na ebiseki ozani. Alors que connaissance wana ya oyeba ke mutu azani e banaka te. Mais yo nana ebisi oke ozani. Abina liaki mbuma oyo pekisaki. Donc ole yango etumbu déplacer yaki. De pa ya Nzambe komona Adam na Eve na kati na bango mibale zana mutu moko asenga pardon. Bango mibale mutu na mutu azo se justifier. Adam azoloba keno ezali mwasi opesaki ngai. Mwasi pe azoloba keno eza nyoka. Nyoka Nzambe asololaka na nyoka te moya solona ezate yetumbu mbala moko parce qu'on ezaki déjà yemoko Satan. Donc yango ozomona ke Martin Luther soki lelo oyo azana kati esika bien pe azana kati ya gloire à cause ya misala oyo ye asalaki. Eza esengo pona basali ya Nzambe o Nzambe azo témoigner. Ata na Bible na Apocalypse omona Jean tango akena na île de Patmos Nzambe amemaki na lola pona bato bachaka tembe. Siko tali na Jean omona yango Apocalypse chapitre 1 verset 1 à 3. Omona ta Nzambe amemi Jean na île de Patmos amemi en extase. Akomi lokola mutu akufi amoni lola na lifelo abandi komona bato oyo ayebi amoni bango kuna. Apôtre Paul pe akendaka na 3e ciel amona pe bato mususu oyo ayebi atelema kuna. Siko tali na Corinthiens omona yango Corinthiens 12 omona ngonde mbabi na 2 Corinthiens 12 1 à 3 omona ke amonaki mutu moko pe amonaki mutu moko akendaki kuna na kembo ya Nzambe mutu wana atondisamaki na kembo ya Nzambe. Obi Martin Luther nani azana parani? Martin Luther. Oh ouais. Fondateur et protestant. Ah OK. Donc fondateur et protestant Nzambe a l'accepté que azali na paradis. Pona nini? Donc asalaki misala moko ya bien liboso ya Nzambe. Et puis tant nazwa makambo wana na yebisaka ngo bandeko nyonso oyo to zalaka na bango. Do batu fo bayeba makambo oyo. Soki mutu moko azo comprendre makambo te etali akozala kaka na kati ya ignorance. Mais batu malamu bazo comprendre makambo Nzambe azoloba parce que mutu na mutu azoluka a sauver vie na ye. Na 2 Corinthiens 12 verset 1 Paul alobi il faut se glorifier, cela n'est même pas bon. Je reviendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fille dans son corps, je ne sais. Si c'est fille hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fille dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il fut enlevé dans le paradis, qu'il a entendu des paroles ineffayables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifie d'un tel homme. Nabanza mutu na mutu ayoki yango. Apôtre Paul Nzambe amema ye na 3e ciel. Amoni lola. Amoni makambo nyonso. Mais awa alobela ona ndenge ya lisese. Abi mutu moko akendaka na lola na 3e ciel na lola ya misato.
parce que banda na mukilo toza ti okoma esika nzambe azali nzambe azalaka na 3e ciel tozali na 1er ciel oyo esika tozomona mapata soki oleki place tozomona mapata wana esuki esika miso esukaka okontinue tokoti na 2e ciel 2e ciel esika oyo Satan azali na mapinga na ye na badémon wana 2e ciel soki oleki 2e ciel o avancer okoti na 3e ciel Satan azali neti na katikati tango okomi na 3e ciel omona 3e ciel wana nzambe atonga mboka wana na ba étape ebele paradis ezali 1er ciel ya 3e ciel de première étape ya 3e ciel parce que nzambe sikoyo avandi na 7e ciel aza na likolo sikoyo atiango neti baroyaume ti esika ye azali bisika miso baange bato bazorenie baange bazali bisika nyonso atiatia baesprit mais biso bato tokufa kati na Yesu tozokende na paradis wana na kati ya gloire na kati ya esengo ya nzambe na lieu de repos oza na repos ya nzambe éternel. Pourquoi babenga o repos? Ezali repos te ya kolala pongi mais ezali repos donc opemi na misala na yo o banda kosala na mokili okoti na kati ya esengo okoti na nkembo ya nzambe kuna nzala ezalaka te pasi ezalaka te liwe ezalaka te souffrance ezalaka te nde esika wana bato bazali donc esika oyo namonaki Martin Luther ti nzambe ayekoyebisana keno baeglise catholique bango basalaki erreur parce que baerreur ekotaki ebele nde yango wana nzambe ayeki kobwakisa bango mpe source na bango ezalaki mabe nde basala ya nzambe oyo ya protestant nzambe apiaka message ke lelo oyo bakoma kolata barobe ya milai kolata bashenete ya minene bazongela basutani wana oyo ya eglise catholique biloko wana nzambe azosepela nango te ayebisaki nga ke yebisa bango bayeba bagrade oyo ya bino bana na nga ezalaka na nzoto boye te bagrade na bino eza spirituel. Donc nakoyoko koloba papa donc palo loba ke nzambe arejeta na église catholique arejeta église catholique donc omoni ondeni parce que yo ozwa ba révélation ko te pa na nzambe okofo la muka l'homme de Dieu a ressuscité de la mort donc yo mo nzambe ne mutaye biso OK église catholique et a rejeté pourquoi papa Isaac bon église catholique nzambe rejetango makambana utuko kolobango déjà wa église catholique nzambe rejetango à partir ya idolâtrie et puis na makambo etali kofuta bambongo soki muto asali lisumu ofuti mbongo tango ofuti mbongo wana nde nzamba olimbisa yo ubie muto esi akufi bato bakekunda ye nsima nango bazolo bakeno fo kofuta mbongo balongola ye na purgatoire bakotisa ye na paradis donc kokorompre net kokorompre nzambe bakorompaka ye te nzambe aza na bomoi donc moni baerreur wana nyonso tu oyo basalaka mpe basalelaka mingi makambo etali ancien testament na sens oyo eza biloko ebele wana oyo ezaki kosalema na banganga nzambe wana eza makambo ya kala ezalaki na nzoto parce que bible elobi makambo ya ancien testament ezali lokola ombre mais véritable ezali kati na Christ donc Christ ye moko ye nde mutu azali source ya makambo nyonso donc bapratique ebele eza na kati église catholique wana nalobelaka yango tous les jours ke nzambe azoloba eza mabe mais baerreur oyo église protestant akoti nango akomi kozwa biloko ya catholique bakomi kolata nde biloko nzambe ayebisaki nzambe abi église protestant ndambo ya bato mpe bazali baobika mais makambo wana bazozongela lisusu elateli wana ya catholique wana nzambe aza na esengo nango te na makambo ya ecumenisme ya kosangisaka baeglise koto église bato ya catholique basangana na protestant bato ya boye basangana ba église ya réveil basangana biloko wana nzambe azopekisa yango abi ezali ba mélange ye nzambe avandaka na kati ya ba mélange te nzambe avandi na kati ya sainteté mutu mosusu aza bouddhiste mosusu aza musulman aza na nzambe te bouddhiste aza na nzambe te sikoyo nzambe na bango ezalaka yesu te sikoyo tala bino bosangani na bango bosala kilte yoka si kilte wana jésus aoya te parce que ezali bamélange oyo biloko nzambe azolobelanga mingi baene na biso basala ya nzambe ebele bazokota na makambo wana nzambe babima mingi omona bazwi basutani wana meme église ya réveil bansu mpe tozomona bakomi kolata lisusu babiloko wana nzambe aza na kanda makambo wana azosepela nango te abi eza kodinda do bobimi na libulu mais bozongi lisusu na kati ya libulu oyo esika bobimaki bobimi na catholique
mais bozo zongela bilamba wana oyo bango balataka ndi yango na moni bamabe o nzambe azali kotaisa nkeno fo batu ba se repentir batu bandi mela nzambe kaka moko oyo azosala makambo kati na mokili mobimba soki te kozala pasi ndi yango wana on a dans message électrique que église catholique to basalara ezaya nzambe te eza misala satana. C'est ça. Merci beaucoup papa Isaac et nazo rappeler na bande peut-être que bazubiso na katikati que papa Isaac azali ndeko moko prophète moko akufa la moko ressuscité de la mort ba makambo ebele alobaka eza oyo ke yene alobaka nzambe atalisa ye neto betaki bisolo ke ya Marie Misambo que azana bifelo makambo nyonso wana papa tozaki pe ba mwa réaction mingi bando muso bakoti ya modute balobi ozoba ba mamo eza na nzela te boko lobani na kambwana ya na nzela bon mutu nyonso moni nde tozabuye likamsoki ebimi mutu nyonso azala pour yango te bamusu bazala contre bamusu pe bazala pour mais et puis nde tozoya ko makambo tozondimisango pe bato na makasi te keno ndima parce que Yesu kutu ye moko nzambe même tango ayena mokili awa asala miracle alesa bato bamapa asala ba miracle ndenge na ndenge bato balia ba poisson metant batie na croix bango ne soabi ke boboma ye kaka boboma ye brigand oyo azalaki moyibi mutu mabe criminel aboma bato babi oyo wana nde botika ye parce que ye nde mutu malamu omoi mokili ezalaka ndenge wana bato basepelaka mingi na makambo ezosepelisa bango yango nde basepelaka nango mais mpona ye problème ezake nzambe oyo alakisinga yango nazoloba soki nzambe alakisinga eloko wana te nakoloba yango te mpo bata mosu mpe nasalaka 6 mois na ye te naye kosala émission te donc soki naleki te seke nzambe apesinga bamessage te mais na ntango toza boye azolakisanga bamakambo azotindanga abikende koyebisa bana na nga base repentir ndeko Marie Misambo ye aza na kati ya lifelo soki aza kuna ezali vi na ye oyo ye aminaki nayebisi deya bato ke na apocalypse bato mingi nzambe alakisaki epai ya Jean ebandi na biso te makambo omona lola lifelo eza biso kaka te Daniel amona yango Esaïe amona yango même Jean na île de Patmos amona yango ti lelo mpe basala ya nzambe ebele nzambe azolakisa yango makambo yango ya lola na lifelo donc eza makambo ya kodute te bato fo bacomprendre eza na bato misusu mpe oyo na mona kutu nani natanga bango te mais soki natangi bamisusu kutu balobaka keno seke makambo yango eza ndenge nini mais tozolobaka ntango nzambe abi loba na lobi naye makambo ya antichrist de l'est oyo nzambe alakisaki nga na antichrist d'occidentaux nzambe atalisaki nga bawana antichrist de l'est ezali misala ya bamisilima oyo bazolata poso keno nzambe aza nzambe ya bango babengi ala aza nzambe te ala aza démon aza mpe nzambe te azali démon bato bazoadore ye nde ntina yango omoni basadam Hussein bakadafi Ben Laden base retrouve na enfer mpona nini bamikotisa na kati ya makambo na bango wana bazocroire ke ala yende nzambe mais bango nde babundisi bakretien ebele na kati ya mokili mpona nini parce que bakretien baza na compte ya Yesu mais bango bamisilima baza na compte ya nani Ismaël mais biso toza na compte ya Isaac yango ozomona ke même mosquée wana oyo batia place wana esika oyo ekozala temple 3e temple esika wana ekobukana bakobuka yango bakobuka yango mpo 3e temple wana etongama mais 3e temple ekoko ozala place moko te na temple oyo toza nango église ekozala ndenge moko te ekozala place moko te avant 3e temple wana etongama enlèvement ekosalema mpo nzambe alakisanga likolo ekomi rouge ntango likolo ekomi rouge nzambe alakisanga baange ebele na likolo ayebisingaki omoni baange wana soki otali na Joël 2 verset 29 à 30 omona yango ke likolo ekoyinda ntango likolo ekoyinda ekozala basine moko ya temps de la fin bato fo bayebaki boza na mikolo ya suka yo loba vérité basala nzambe oyo balingi babikisa milimu na bango base repentir bateya bato vérité bato base repentir parce que boza na ntango moko ya mabe likolo esi eyindi nde namoni baange bazokoma deja bazokoma makambo ndenge nini ekosalema basali ya nzambe ebele oyo baza ya solo babenga biso na baeglise na bango tozotémoigner bato bazoyamba Yesu
musala nzambe azosala. Donc eza nango makambo ya kobonda te. So mutu muso aboyi ke no na ndimi te ke bali musama azana na lifelo. Do totiki ye oya kondima andimi abiksi molimo na ye. Eza ndemo. Olobi que tous les musulmans bazosambela nzambe te bakokende lifelo, c'est ça? Oui, tous les musulmans bazosambela nzambe te bakokende lifelo, bakezika. Ok, merci beaucoup Papa Isaac. Tu as la caméra, Koba na Magambo Bana Koloba. Donc, Yangwana, Elokwana na utuko yebisa bana na nzambe, ke tondi melaka Jésus-Christ, yende azali kaka sauveur ya monde entier, yende azali capable ya kobikisa biso. Pasteur moko te akobikisa yo, prophète pété, évangéliste te. Kotia pe foi na yo na prophète te. Kotia pe foi na yo na évangéliste te. Mais tia foi na yo epa ya Christ. Po Christ yende azanzambe oyo azoya kozonga mokili mobimbe zozela ye. Biso oyo toza maboko polele tozozela papa ya papa azoya mokonzi monene. Do toza na esengo parce que fête monene kalate tozoki ko fêter na mapata. Fête wana na ozela mona esengo. Do bandi minyonso bozolanda message oyo boye bakikalate tozokende olo Yesu azoya kozwa biso. Zala na esengo sepela mokonzi na yo azoya. Bible le biango ete mwana Sion zala na esengo mokonzi no azoya mwasi ya Sion sepela banda ko tambola na esengo tambola mtu likolo banda ko pepa roi na yo azoya na esengo neni lelo so basala ya nzambe tozote ya retour ya Yesu bandi mba olinga te basali msupe ba olinga te soit boza ya Yesu soit boza ya Yesu te soit boyebi Yesu wana soit boyebi ete po ba Yesu pe baza ebele mais tozana Jésus-Christ de Nazareth yende obiso tondimeli tozozela ye na esengo tote ya batu vérité tolobela batu ba vérité ata mokili fingi biso ata batu baboyi ata batu batioli bamsu baboma bango pona Yesu wana po lelo baboma biso te mais ba ke bamsu baboma bango pona Yesu mais lelo so yo batei babengi yo kende oteya ozoka soni ozobanga na okende te nazana mbuyi nazana makamnanga naza occupé mais biso tozwa temps ya kosalela nzambe ndeko nanga ndengo ozana bomoyi faut profiter pour salela nzambe papa moko na église moko tozaki ya KDC azosalela nzambe soki babengi na département ba papa azali na département ba mama azali na département ya ba intercesseur azokota tous les départements azokende kokota jour moko pasteur atuna ye abi mais papa na comprendre te so total côté ba papa oza et comme l'air ya ba kodil okoti oziste olukaka nini papa na répondre botikanga pasteur bino boyebi nzambe bozaki ya bana mike boyebi nzambe mais biso autononi toye kosutukela nzambe ya kosutuka dona mwa minute etikali ezali susu ya lisekite yo mutozo yo kanga bien aimé ozolanda message osalela satan okota na babar na hotel osala ba ambiance makambo ndenge na ndenge yeba ke Yesu azoya kalate bongisa vina yo okota na ba crime na escroquerie na makambo ya mabe yeba ke kalate Yesu azoya loleza li fait le pezali faut se préparer à conséquence pour lobiko eza pona mutu nyonso oyo akozala prêt Jésus-Christ tango akufaki akufa boye maboko akufungwa na est na ouest na nord na sud de partout ceux qui croient on dimelier okobika Bible ezotasa biso na Actes des Apôtres chapitre 28 verset 28 babi ça c'est le donc que c'est sali de Dieu a été envoyé aux païens et qui les croiront babi bondima ete lobiko oya nzambe etindamaki kati na bapakano nyonso o bakopesa miteme pa Yesu bakondima yango do ezana bamsu bakondima te me parti o nzamba bomba bazali do bana nzamba asolo bazali oyo bakondima et puis tango zotambola na kati ya vie chrétienne selon Acte 10 bazolakisa biso ke Corneille azaki na ye mutukati na mukili azaki officier moko amnene ayebanaki mais na vie na ye azaki na bonzambe ezana batu musu bayebi Jésus-Christ na profondeur te mais bazoluka ye Bible libete chercher Dieu même à tâtonner luka nzambe même na kotatone tango zoluka nzambe même na kotatone nzambe akomi monisa
Babi, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-le tandis qu'il est prêt. Boluka Yahweh, tango aza komi monisa, pe bo invoquer ye, po ete azali pembeni. Babi ke ya luka nzambe na ba prière, tango aluki nzambe na ba prière, abana opesa pe na ba aumône. Azo pesa aumône na ye, azo pesa ba action de grâce, azo pesa ba dîme. À partir ya biloko wana bana ko sala et poussa ki nzambe a répondre ye. Misala malamu o mutu asala awa na mokili. Ngaba la kisenga la lola. Ndenge ni bandako ezotongama. Bazota isanga lola eza kitoko makasi. Eloko moko eza lokola lola awa na mokili ezalite. Do lola eza kitoko. Nzamba décorant mboka wana awa bato bazoyela poto bazoyela Amérique. Amérique eza bato batonga yango. Poto Europe bato batonga. O ba Dubai bato batongi yango. Mais lolo tolo ba wato sakola eza lola te ya américain ya salaki eza lola te mutu moko bolbi africain atongi mais o wana ezali mboka penza nzambe o asala biso atongi kanisa mboko nzambe asali ndeto za boye awa na mkilezana mutu moko te akoko créer mu exemple amene na pesi ezana mutu moko te akoko créer mutu soki ezana mutu moko asi a créer mutu penza aza lokola ngaboye boyela ngaye bola kisanga yekeno ndele asali mutu oyo yeyo bomona ye azape lokola mutu boye à part ba robot wana bazo créer za kama bende mo boye bazo fabriquer mais mutu penzo créer mutu ndenge aza boye okoka te ata ngombe ya pambo ba yebso keno créer ye okoka te ata fourmi so ba yebso ke créer okoka te siko tala nzambe wana zo sala biloko ya makasi makasi boye o bato bazo koko sala te siko mboko ya tongi eza ndenge nini kozala ndenge nini siko tango nzambe azomema biso tozoya ko expliquer bino na humilité na komikitisa nyonso ke bokendeli felo te tokendeli felo te tolite tokota mboka wana bamisusu bazocritiquer ya biso mosala ezali nzambe abisinga ke ce que je vais te montrer est déjà écrit dans la Bible mais je te le montre expressement afin que tu en parles au monde. Abisinga ke on a la kisio loba yango kati na bato bayebe nabite sika ozali bien aimé soki makamuni nozo sala nganzamba ebisinga ke lobele bato vérité kolemba te do pona vérité to kufa pona Yesu oyo ko ya pona Yesu to sito ndima oyo ko ya donc to koloba ba vérité oyo kolinga alingi oyo andimite kolo Yesu ayaki na mukili yende nzambe bato bandimaki yete bongo biso siko to kondimisa bato Yesu ango ndengeni na makasi ezali lobiko ezoya pona mutu moko moko les sali est individuel de ceux qui ont ndimi lobiko oyo okobika na yo okota lola ovanda esika moko na nzambe yangwana babike Nicodème aluka Yesu na secret pe amona miracle ya nzambe bino pe boluka Yesu wana na secret bomona miracle ya nzambe Yesu azana bomo azana nguya azo sala nzamba ibsenga lo moke mikolo photo prier mingi l'esprit de mort eza makasi yango monto zana 100 jours wana ba prière tozo bondela pona bato tozo bondela pona corps du Christ tomi pese pa nzambe milimo ya mabeza makasi kotambola mupepe mo nzamba la kisenga tourbillon ya esprit de mort nzamba esenga bato bakokufa ebele bato bakokufa ebele photo bondela makasi to koma même ba 10e mois wana donc baliwa ebele mais ezali ba sacrifice ya monde à ténèbres bazo sala nzamba esenga ke botelema na prière yango monto zana 100 jours alors que si tu coxes déjà 25 jours il y a ba prière donc tozo bondela pona bino ozana un problème benga oza pe na question poser to répondre yo ndenge papa vina numéro no rapidement yango wana route na CMP 140 to commune sur émission eza plus 243 89 98 063 23. Merci beaucoup Yarouana, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci na bien Yosto Bolanda Gibiso, merci na Arnaud avec ma caméra. Bonzambe na bonzambe Lola. Ezo fita simana onto Yoruba Benzama bo to ko Yesu sa. Bye.